Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV, ça dépend de l'ère que vous dépendez. Tu es là en 2 mots, liwa ya Papa Martin. Tomoni bandeko basali ba émission ya lokuta na YouTube ya kolobaki Papa Martin akufi babomie na mbeli pa ya mwasi na ye ke mwasi akutaki azo solola na mwasi mususu na ndako yango mwasi achubi ye bambeli akufi faux et archi faux. Papa Martin akufi na liwa ya mbeli te, mwasi pe abomi ye te. Papa Martin baye kokuta ye azalaki ya kokufa na kati ya ndako na ye. Police ayaki abuki ndako, bafungoli ndako na ye, bakutaki clé ya porte ezalaki na ndenge ya 4. Ça veut dire akotaki akangi porte, akufeli ye moko na kati ya ndako. Mais selon rapport au ba police ba pesi par rapport ya position bayaki kokutela ebembe na ye na ndako, ba constater que eza crise cardiaque motebomier. Ça veut dire Papa Martin akufi na crise cardiaque. En entendant ebembe na ye eza nanu na mort, baluka koyeba vraiment réellement ezalaki réellement crise cardiaque ou encore autre chose. Eloko moko ya kobakisa likolo nango eza te. Toyeka apona ko confirmer ke bandeko nyonso oyo balobi ke non babomi ye na mbeli, mwasi akutaki azo solola na makangu na telefone eza fausse information. Donc bolanda ngo te, ndeko na biso akufi ye moko na kati ya ndako par crise cardiaque. Donc voilà oyo tolinga topesa mwa lumière par rapport ya liwa ndeko na biso ndenge bomona ba photo na ezo circuler partout na ba réseaux sociaux YouTube. Information eza ya lokuta, mwasi abomi ete eza crise cardiaque nde bomi. Merci beaucoup, soyez branchés sur des shows d'Enar TV. Tokutani na ba émission suivante. Ciao.